Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le prophète Jérémie Kabamba voyant. Nalingi na yebisa mutu moko azoyo kangai. Omoni tangu to timolaka libulu. Ozo timoela moninga na yo. O timoela cousin na o libulu. O timoele ke akota. Il faut pas kobosana. Peut-être ma belo yo zo timoleza peke. Olei akote luka yo moko okota na libulu wana. Na vie na yo, il faut pas kolinga kopesa baninga mexi bapesa na mbwa. Na vie na yo kolinga te kopesa baninga mexi bapesa na mbwa. Na zolo bana papa moko azoyo kanga. Na zolo bana mama moko azoyo kangai. Na vie na yo, tango zo tambolo zo kende liboso. Tango zo kende liboso yeba droite eza, gauche pesa. Kobosa na te tango oke liboso sima pesa. Tango okende liboso sima pesa. Tala sima zonga moto. Nengina bisa moto moko kokenda ka liboso te tala sima zonga moto. Omoni moto yo timola libulu le musu yo mondo kwela libulu wana. Omoni moto yo so jige, omoni moto yo c'est la malheur na yele musu malheur anezo la yo moko. Kobosa na kabola mu muto saleli yo facilement mon frère. Kobosa na bola mu muto saleli yo te masse. O nyoso saleli bola mu il faut qu'on dimaye. Ezana batu mususu asalela bola mu atana mbongo. Mususu na conseil, mususu asutena yo, apesa yo conseil kato bana solo outi wapi. Bisiko yo uteza mutasala ke yo koma. Kokanta koluka libuwa mutu wana te tala sima zonga moto. Mobali oyo zobeta tolo le musu mutu moko nda kutanza bino na ye. Mais lelo bimisa mutu wana ndoki. Mwaso yo zobeta tolo le musu ezala mutu moko kutanza yo na mwasi wana. Po bobala na bokomisa mutu wana enemi. Tala sima zonga moto. Moninga na yo azwa yo. Apesi yo mbongo. Apesi yo biloko tekela ye. Mais okoma lukabi liwana ye a cause eloko na ye moko. Et l'autre mutu yo defa, mais pour yo comme futo, comme sambu sa moninga na tala simazonga moto. Koza la kangrate, koza kanate lo kola ndoki. Oyandi mabolama mutu teza ndoki. Na olo bala mutu moko tala simazonga moto. Ezala bato basunga yo, ezala bato baliesa yo, ezala bato babokola yo. Kowanga na kabolama mutu te. Non, bandoki viva baza ebele, ba mexi ba pesa na mbwa, ndima baninga nzamba pambolo. C'est le prophète Jérémie Kabamba voya 081 375 27 94. Tala place comme il est musu mutu tsanda koma yo balakisa baninga balakisa mobile balakisa mwasi mais obalukela mutu alakisa yo vi keba oyo lukale musu ezongela yo moko tala simazonga mutu